ezana bato mosusu biso tozaka meme bato ozoyoka boye mama Bomengo asali théâtre ndoki amati nzete na kanisa bazoyoka ndenge bandaki komatabakisi nde tondo tala tozobanga mutabakisi asalaka ba théâtre moka ezobangisa bato alata ba noir mama Bomengo ba biloko wana na zonga mukesima ake mbangu atali yaya koti na ndako atali moto yango bien atali akalitina do aza na kati ya boutique pe aza kuna arampe tumumu azongisi yango ko ekoti mpe na kati ya boutique ali yango te na minute oyo na pesa exemple ye aza na poto aza awa na Kisasa te mais baninga na ye oyo basala na ye théâtre balingaka nga kaka balingaka bana na nga babengaka kaka ya Bibiane place nyonso bakomona nga ya Bibiane ma bolingo kutu na koloba na nga eloko te po azangaka kutu te na makambo oyo ezwaka biso loba vraiment ayebaki te sinon te ata bampêchement ezalaki akoluka ti akoma babiloko wana bandaki mpe kosala ya kolata ba noir ye na dudu likolo nzete azo sala makambo ya kindoki ba théâtre mosusu moto bakanda moto makambo banko mama oya biota biso azalaka na babiloko pe ya kopesa biso ba théâtre bon ba histoire mama linga mwana nsuka nanga mokolo mosusu ayoko loba nanga mama moko akanginga na maboko alinga betanga pinanga mama nani wana okanisa kaka ndeko nayo na se retrouver alobi mama alinga mama amoninga na butu na kenda ko dukeloko kolia akanginga yo owuti wapi yaka mbala suka so ina puta ina yesusu na kobeta omoni kenga na saraki te mais amoni ye mwana na ye ba elombe wana soki bamoni bana na ngai ya basi baboti pe mais donc babosanaka bango te bamona kaka ke bana na bango ndeko na nga oyo massage ye kutu pe na nakoloba kutu te ye do soka moninga ta azalaki wapi akoya vitesse lere azwaka pe likambo ya mwana ne pe atikaka biso wa bana wana bafanda epai na nga lokola bana na ngai soki nalobi te okondima te bango na bana na nga omoni mosusu wana lere pe atiki biso ye akomi pe 70 wana nzambe abatela ye lisusu nzambe abakisila ye lisusu ebele azala kaka ndenge wana azalelaka na bomengo na ye na gentillesse na ye kombona pe simba ye mama bomengo na ndenge pe ya koyeba nzambe akangama pe kaka na nzambe wana lelo ezali juste surprise oyo toyeli motu moko tobombi yango je pense bokoyeba bango na suka je pense naza na invité na ngai awa bakotika ye ameka un peu kose présenter ye moko bato bayeba ye aza nani réseaux sociaux ezozela mpenza message ekobima na monoko ya mama ya biso ma bomeka nano kotala mpenza elongi oyo soki vraiment boyebaka mama meka nano kotala kamera kotala mpenza elongi oyo makasi ozomona ye azobimisa elongi ya nani na bandako bato bokozala surpris bomoni elle nao
mwana Afrique d'ici na kati ya Kinshasa aye ko surprendre maman na biso to meka nanu ko tuna ye ba question muke bongo bosepela. Maman bonjour. Bonjour. Kombo nani? Kombo nanga mama Ndongala wa Bandwa Bibiane. Mama Bibiane. Toyambio na tongo to surprendre na tongo dimanche elamu. Tokangie vraiment kende église te aobima elle na wa kota soldat na bino. Mama Bibiane toye lelo komona yo. Soki toye na ndako na eza pamba te toza na besoin ya information moko moke. Alors Mama Bibiane neka koyebisa biso Mama Bibiane aza nani epai ya Mama Bomengo. Je pense na tangi kombo moni elonge ipasa na ye. Merci beaucoup. Mama Bibiane azali grande sœur ya Mama Bomengo. Tobotami mama moko papa moko. Biso mibale malgré ba distance ezali ya kobotama mais tobandaki vraiment kozala ensemble lokola bamapasa ti sikoyo era yaka mpe kisasa tozalaka esika moko tolalaka esika moko toliaka esika moko donc moyen kutuna lobebele ezali. Merci Mama Bibiane wana bokoyoka mama ya grande sœur ya mama biso bomo. Mama Bibiane c'est biso na famille de botami famille à combien de personnes basi baza combien le bal baza combien papa na mama baza on dit to basi pas biso. Papa na mama baza lisusu soki moninga mpe na kopresente na kombo ya Ndongala ye mpe Ndongala papa na biso papa Ndongala kufa mama na biso mama Nsemba ye mpe kufa bango bango batika biso na biso nyonso tozalaki tobotama 12 mibali oyo nga na mona bazala en vie puisque bandeko na biso mosusu babandaki kokufa babebe alors de moko azali moko mpe awutaki kotika biso kala mingi te nakanisa bato oyo bayeba makambo ya groupe salongo kala grand frère na biso Mansevani Sese Viseva Celestin azalaka réalisateur monene na RTNC esika Mama Bibi azali na pesi Mama Bibi ndombote epi na bandeko nyonso basala na RTNC na misusu ya basi donc mpona koloba tozalaki 7 filles 5 garçons. Metano koyebisa biso mama bomo akola na ndenge parce que lelo oyo baotanga kaka mama bomengo bayebi te vraiment mama bomengo d'abord nano abotami na quartier Mama Bomengo bon tokokola na ye akoli mpenza précisément wapi awa na tantu to eza place mosusu oyo bayebaki epi tobiso basi komo vrai nom na ye mpenza bato balanda biso oyo bayebi te bayeba po oyo eza surprise minene tozobeta bon mpona koloba vrai nom na ye ndenge biso tolobaka kombo ya ndoyi na ye Mama Bomengo bapesa ye kombo ya mwana mobali ndoyi na ye aza mwana mobali papa ya papa na biso donc kombo na ye nazoloba sikoyo na ndenge ya ndoyi mpenza kombo na ye Ndongala Lubaki Kediamosiko Leontine mais mundele na ntango akala wana biso nanu tobotami te baparent bandaki kobetela biso bahistoire kombo mpenza ya ndoyi na ye Lumituka Leon alors mundele amonaki po aprononce Lumituka azokoka te monoko ezobeta mabaku nde aye kotia na mokuse Lubaki sikoyo baparent mpe bacondition mosusu
baye kopesa pe kombo Kedia Mosiko. Bomonaka akomaka mingi Ndongala Kedia. Akataka Kedia Mosiko na mukuse. Kedia Mosiko elingi koloba te likambo ezwaka mutu moko te. Lelo ngana koyi kozala na pasi yo ozoseka. Miolo oyebi te lobi oyo koyela yo ata na yo te, ata na bana, ata na bakoko na yo. Donc yo yeba kaka ke kosekaka muninga te. Kombo ya Kedia Mosiko Leontine kombo ne yango wana. Maman Leontine place ozali na mboka mindele yanga to surprendre lipasa na yo. Maman mekano koyebisa biso Maman Leontine akola ndenge nini? Akola parce que kombo mibali kotala pe yebo Maman Leontine ça pe makabwe makamakasi esprit mibali asa penza nzikombo na penjere pesa makabo pale ko komona yebo komona kala na nzoto omona mwasi me kotala caractère pe comportement aza penza lokwamba mibali penza la nzikombo siko akola ndenge nini azalaka gentil azalaka mutabitumba azalaka Sofia azalaka ndenge nini kana nikoyebisa biso bitomo yeba nanu Maman Leontine ndenge azala ko komona ebangisinga na moni penza mama penza mobali penza kombo wana en tout cas pesa ye makambo ebele epesa ye makambo ebele yango monaka bato mosusu balobaka po pesa mwana kombo po tala nano bakaractere ya moto yango en tout cas mpona koloba ndoi na ye azalaki azala pe pesa mais na ye moko na kokola na ye ezala na makambo ebele ndenge ozomona nakomi koseka basekre na ye Leontine ere nano aza mwana moke aza mwana moke na mboka nano tope mboka bakonzi aza mwana moke akomata likolo ya banzete donc ndenge eza wana biso mpe kokamwa abanda komata banzete aza nano mwana moke akokosa oyo alandi ye wana kutu nde mobali akokosa ye alobi yaka tokende kozwa bamanga malala kwa papa asalelaka biso jardin na nsima ndako ya malala bana moko oyo tobotama na baparent bazala deja na bamoyen na bango alors tozala na bamalala na biso vraiment banzete ebeli tokoki kozanga eloko te alors ye na ke mobulu na ye akozwa oyo ya mobali bamemi ye akende na jardin ye amati likolo ya nzete atiki oyo ya mobali na se ere nga nazobuka yo olokotaka lokola papa apekisaka ke biso toyaka kobuka te kaka ye moko biso sikoyo toye na ndenge na biso ya kobatama ya kobatama yo ozala kaka vigila ye kuna likolo ya nzete soki abuki leta oyo ya ngunzami azolokota bamona kaka papa ye wana azoya ye asamonaki papa po asinyale moninga mbala moko oyo aza na se akoyoka kaka bu asote akweyaka te mbala moko ye wana mbangu epai ya mama nini oh eloko nakufi wana oyo ya mobali lere alingi abilamuka aza deja na maboko ya papa nakufi ye kala sakomaki na ndako lere papa koya boye omona surtout koko lere azalaki abandi susu kotombokela papa atika biloko wana osalaka ngo mpona bana atika ye kaka toyokana pardon mboka na biso eza kitoko makasi. Là, je vais monter encore plus haut là. Voilà. Avec le bouc, c'est quoi? Il y a minene minene ça kuna. Bon moi na makamuna bino. La congolaise. Aussi que la Congo yote. Eza ya biso. Eza ya biso. Po nzembo oya lia mundenge mundenge biso nde bato toyemba nzembo wana ya lia mundenge tobina devant roi Baudouin na reine Fabiola boye tozomona ye boye mutu oyo azala na théâtre lere wana
papa na biso pe atika biso papa Mikanza ye nde moto abanda kodirige théâtre wana ezalaki son et lumière. Donc biso toza kojouer na biso awa bango bazomona biso lokola na télévision. Donc ezobima kitoko makasi vraiment tobina kitoko banzembo na banzembo indépendance vraiment baaprecia biso. Sikoyo lere tozobina moni kaka ere wana bana toyebaki na biso ba fait d'artifice te po biloko wana oui Mobutu azotia yango mpenza lokola le 30 juin bokomona mpenza ke oui fete ezali fete mpenza eza ale baprojeta batie bakanon mbala moko bafete d'artifice wana wa topanzana tokufi ye kaka kicomédienne na ye akiobatama omoni ndenge batie podium sikoyo na se ezalaka nango vide akiobatama kuna azotala azolenga azogangaya babengi biso baya koboma biso nga nakufi na ngai fale natikalaka na ngai ngai nakufi luka Leontine akawa pitotala ye wana batami yaka ezoboma nango batu te na bato oyo bateke balatalata bamaske te basoya sikoyo kobangisa biso bana kisasa bango bauti na bango mboka tozokima bambangu do soki omoni kaka ndenge ya bandaki kosala omoni kaka ke en tout cas moto oyo aza vraiment moto a théâtre. Donc makambo vraiment ezalaki nango mobulu kanisa na toza mpe na njili grand frère nano aye na RTNC te aza na komi na njili bazobenge seko donc tobokwama wana mpenza nayebi te ndenge aya wana abokola biso kozangaka eloko te bacharcuterie oyo lere wana bafrigo boye congélateur eza te me yaya asomba frigo ya pétrole mpona kaka ke biso tozalaka à l'aise bien baboudin banino ya mikemike nga nde naza boye bana na nga bayebi bakoko bayebi naliaka baboudin ya balabala te namonaka yango salite moni namona yango salite nalingaka yango te nalingaka kaka basupermarché nakei surtout bapate de fois wana bajambo wana biso tobokwama nango ye grand moyibi Mama Leontine ya bomwana oyaki mpenza mpo toyoka histoire omoni bana mike ata sikoyo na bandako ata obambuli ye me ezalaka biso nyonso toleka wana omonaka mosusu azotala kaka azotalaka me na kimokolo azala na bomwana azosala biloko wana akomata likolo ya nzete manga tozala nango tongo biso tolala bamama mapa bazoleka ye kuna bozomona loboko na ngai likolo ya nzete ya manga me mama azoleka na mapa atia kaka loboko nkiu ayibi lipa abombi donc mpona kosekisa bino mpona koyebisa bino ke vraiment azalaki déjà na art na nzoto na ye donc eloko wana ezala na ye déjà omoni akobomba ngo ale air moko akosani mpe lisusu koya kolale ale air moko ye moko akiomata aliango mpe kaka likolo ya nzete lokola likago donc mwana moko somo oyo bomona somo mokolo mosusu grand frère na tongo kende osomba savon lix tona osukolaka na savon lix akiosomba na quartier seti mwa mosika pena na ndako te akesomba papa wana soka monyeka ndaki aseka oyeye pe papa lema na ye ali omona kaka yazwa na yo biloko tia mbongo wana ye mpe azwi biloko atie na ye kaka mokolo mosusu akekaka mwana mosu azwakaka mwa eloko mbango ayokoma kaka devant mansevani yo yaka watelema po soki otali oyo bayebi mansevani misu nena oyo ya mansevani bakokani atali ye kaka boye yo yaka pesa savon apesi savon
bon namoni yo oza agité ni elaka tele bu moi Nestlé moke ko yo ndeko secrétaire mobimba boza na babiloko nyonso tuna ndako na nzila wa bazobanga bino kete kozongi kete kozongi ake mbangu atali yaya koti na ndako atali moto yango bien atali akalikila do aza na kati ya boutique te aza kuna arampe tumumu azongisi yango ko ekoti mpe na kati ya boutique ali yango te mama vraiment wana boti koyoka témoignage ya mama Léontine mama poto chite mama Léontine ntango abandi art na ye bino atanke yo en tant que yaya etina baparent bozwaki yango ndenge nini parce que batemps wana bato baosala art to baosala théâtre babanda baza bato moko batangi classe te badéléquent banani siko bino moko ntango abandaki ezalaki facile mpo na ye mpe ezalaki ndenge nini ti akóma lelo oyo akomi monde entier tout le monde bazolobela mama bon mpona famille comme tele esalaki biso mabe comme tel te esalaki nango mpe mabe te mpo omoni kaka parcours yango kaka ndenge kaka nasoloba wana théâtre yango mpe wana bazwaki ye mpo na nini bato mpe baapresiaki ye kaka na mwa théâtre moke mpe basalaka ya kobina ya Mansevani akomi sikoyo réalisateur fale basala mwa quelque chose et devant kaka président Mobutu kuna mpe kaka na salle ya tobanda kobenga 24 na stade Cardinal Maduza alors moni asala mwa sketch moko boyaya bosala mwa sketch moko boya azwi mpe garçon moko ya mboka abandaki kobina trop kanisa banda kobenge kindia sila neti museleke te sikoyo ye mpe babengi mpe ye mpo grand frère ayebaki déjà ke oyo akosala eloko moko ya bien omoni lere sikoyo bakei balobi ne sala na eloko moko ya bien wana aza moto théâtre te ayebisi kaka okosala boye ocomprendre oui d'accord akomi mpe wana devant bainvité baprésident abini mais ndenge sikoyo balobaki ke bina boye ye sikoyo adéborde na ye amoni amimoni ke te lelo mpenza nazongi na mbunda mboka na mikata bato batala boye balobi wi en tout cas aza na eloko kati na ye omoni nde kokotane mpe na théâtre yango wana bato baapresie mpe ye na ndenge mpe abanda na ye théâtre azwaka na ye bon mpe lere mpe abandi théâtre na ye tomwana biso mpe eloko ya mabe te mpo omoni malgré mpe baparcours wana azosala ta na baklasse alinga bato awa lera mais quand même ti azosala bathéâtre na azokende mpe classe azotanga mpe classe na ye très bien bon déjà ki mamba classe te je pense lere wana asilisaki mais akomaki na baniveau supérieur te mpo après omoni kaka banzunzu moto azalaka nango akiokomisa na ye na alliance franco-congolaise atanga mpe kuna asali mpe bakuru na ye omoni donc amifandisaki teke lokola nazosala mwa théâtre boye nazala kaka boye te nakanga kaka maboko natikanga makala na théâtre te yango omoni ke avant kende poto aza awa alobaka français bien ayambaka bato bien makambo nyonso bien oui lelo aza célèbre lelo bato tu bazolobela ye ndenge aza wana ata mboka oui ata makambo ya bakolamba banini donc ozomona ke vraiment ça va eza na bato mosusu biso tozaka meme bato ozoyoka boye mama bomengo asali théâtre ndoki amati nzete na kanisa bazoyoka ndenge bandaki komatabakisi nde tondotala ye tozobanga mutabakisi asalaka bathéâtre moko ezobangisa bato alata banoir mama bomengo babiloko wana na zonga moke nsima babiloko wana bandaki mpe kosala
ya kolata ba noir ye na dudu likolo nzete azo sala makambo ya kindoki bateatri mosusu moto ya bakanda moto ya makambo ya banko mama oyo abeuta biso azalaka na babiloko mpe ya kopesa biso ba théâtre bon ba histoire donc mama vraiment azobetela biso ba histoire ya bakoko ya kala azobetela biso ba histoire ozomona ye mosusu tala na mboka moko boye bandoki babandaki obima boye na boye donc azopesa biso bamakambo moko ke na vie biso tozala bien toyebaka ke tala awa ezalaka boye tala bamboka bato mosusu bakotaka pamba te na bazamba bato babiloko wana okende kokutana na bilima eloko mabe na sans wana sikoyo omonika ye lokola azalaki na eloko ne na kati na ye eloko wana sikoyo azotransforme yango azoyeba mpe kojoue yango mpo eza na bateatre mosusu oyo mpe bazalaki mpe kosala awa eza bahistoire mpe oyo ye ayokaki eza mpe wi bamakambo mosusu mpe amoni likambo wana esalami boye aye atia yango sikoyo wi na scène mpo bato batala mosusu eza mpe bien te mpona kokorige bato ke omoni eloko boye ezalaka kitoko te na sens wana ozomona me mpona kolobaki yo ndoki aza ne ndoki te bongo moto azala ndoki lokola nga grande sere na ye mpenza ya solo surtout sikoyo tozosambela nayebi ke oyo aza ndoki oyo aza boye na kokangama na ye kaka boye eloko te lelo oyo akomi vedete ndeti yo tika lozo représenter mama na ye lipasa na ye ndenge akoma vedete esalaka o ndenge nini bon esalaka nga esengo makasi esalaka nga esengo makasi mpo omoni naloba nini akotisanga na famille nyonso na kati ya théâtre na ndenge nini na ndenge ya koloba ete na miniti oyo napesa exemple ye aza na poto aza awa na Kisasa te me baninga na ye oyo basala na ye théâtre balingaka nga kaka balingaka bana na nga babengaka kaka ya Bibiane place nyonso bakomona nga ya Bibiane ma bolingo kutu na koloba na nga eloko te po azangaka kutu te na makambo oyo ezwaka biso loba vraiment ayebaki te sinon te ata bampeshime ezalaki akoluka ti akoma omoni mama alinga oyo mama alinga mwana nsuka na nga mokolo mosusu aye koloba na nga mama moko akangi nga na maboko alingi abeta nga mpenza nga mama nani wana okanisa kaka ndeko na yo na se retrouve alobi mama alinga mama amoni nga na butu nakendaki koluka eloko ya kolia akangi nga yo owuti wapi yaka mbala suka soki na mputa ye na yo susu oyo na kobeta omoni ke nga nazalaki te me amoni ye mwana na ye baelombe wana soki bamoni bana na ngai ya basi baboti mpe me donc babosanaka bango te bamonaka kaka bana na bango omoni lokola nga ata bamakambo oyo ezwaka bagroupe salonke moko akei vraiment nakomaka nafandaka mpe bapesaka nga honneur na ngai ya grande sœur omoni oyo ndeko na nga oyo massage ye kutu pe nakoloba kutu te ye do soki amoni nga ata azalaki wapi akoya vitesse lere azwaka mpe likambo ya mwana ne mpe atikaka biso wana bana wana bafanda epai na nga lokola bana na ngai soki nalobi te okondima te bango na bana na nga omoni mosusu wana lere mpe atiki biso nakei kokoma kaka nazokoma nazoluka bato ya groupe salon namonaka ndeko na nga mpe mosusu akasakasa susu nzambe likambo te eza nzela na biso atika mpe biso mindondo na mosika aya kokanga nga ya kofanda
akomi kopresente bato bomoni yaya na biso boyebi ye te grande sœur ya Mabomengo yaya fanda donc omoni ke vraiment atikela biso théâtre wana atia mpenza eloko moko ya kitoko ata aza te me bato wana bayebaka biso eza malamu yanga nano mama nga edingi kuluba nini sika ndoko zomwana miso mama utukena tunanga lisusu babimisika na ndako bongo ndako anga takubima babimaka leli oyo kivedile biloko tikali nango na mokili oyo yango oyo kako tuza kumona kubima na ndako ezala l'air te bakiti nde bambango oyo nde bakiti oza kuvwandila mama mona na miso ulika kuyeba mwana uzali na sale zenini bana bango oyo sila sa komizeni fi lezela yo wana za kutekaka mai tata likambu nini mbongo nyonso zako silisika na zianzi kubina na kubina bale nyonso ya Kinshasa ikumaki yayo loteri nyonso yayo na nyina leka sika ba makango zwaki mama ukujokele kuvanda na ndako makango te tala isika ngama na bino na za kulala ukuya kulala wa ndio kulala tena salon kambote sambele kuna natiba nzete ale na kama tima nzanza na tili kola banzete soko kula ibandi tukeko telema na kwe na bana naye papa mama lungu na njela lega nano oyebenga nano te nani te oyebenga nano te mame mama uzane leo te papa ko tufuta papa mbongo ya kufuta muntu apuso lisusu papa nini ngana wumelaka na ngai te mbongo nasimba nzela nakende donc mpona koloba azokokisa 70 napesi nzambe nano merci beaucoup napesi nzambe merci abateli biso lisusu ye mpe apumbwe baplace mosusu azokokisa mpe 70 ans soki nalobi boye na ndenge ya koloba ke ndenge tobotamaka nde nalobaki bamosusu bakenda na baage ya mike me baoyo mpe tozalaka lisusu sude donc nga kutu na bilamba tokolata ndenge moko moto aza na matadi me akoyakisasa mpo oyo asombaki elamba nga mpe nasomba tolata ye mpe batika biso mibale liboso na nga na nsima na nga bakende na baage ya ba 33 ans 35 ans batiki biso bakei tozalaki vraiment soudé alors napesi nzambe merci ke ye akomi mpe 70 wana nzambe abatela ye lisusu nzambe abakisela ye lisusu ebele azala kaka ndenge wana azalelaka na bomengo na ye na gentillesse na ye kombo pe simba ya mama bomengo na ndenge mpe ya koyeba nzambe akangama mpe kaka na nzambe wana biloko nazosenga ye yango wana abosanaka famille na ye te famille ezali kaka famille et surtout mpe baninga ayoki nga ndenge nalobi wana natangi groupe nyonso te mais acomprendre déjà ke natangi mpo ebelebele wana okotangaka donc moyen eza te mais groupe salongo bayebi ke en tout cas ya bibiane azali yaya na biso nga mpe nayebi ke atikelanga mpe balebota monene atikelanga merci beaucoup tozala kaka ndenge tozalaka nga mpe lokola mpe na profite na nga nayebi ke comprendre kaka mais nga mpe na souhaite yo bon anniversaire ndeko na ngai pasi kaka na motema lipasa ndenge bapesi nga kombo na bato na bino ya théâtre lipasa mama na ndimi yango mpenza na esengo mingi me na nga likambo te nzambe kaka moto ayebaka badestine ya bato 70 ofeti yango mosika esengelaki vraiment tozala awa tomeli ata mwa baji na biso tosali ata mwa bagato na biso
kasi likambo te na musika pe na meli na nga ji na meli na nga pe gâteau yo pe olia pe biloko ya kitoko ba gâteau ya bien ba jus ya bien ba prière ya bien nzambe abatela biso lisusu tokoba ti tokende na suka mpenza bakoko na biso surtout koko ya mwasi aboti papa na biso koleka sa 20 mpo bazokokokangile ba ane na ye te pourquoi pas biso mpe nzambe amema biso kati kuna. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman Bibiane, tokomi biso vers la fin. Nous avons dit que nous avons eu penza. Il y a qui tendait à surprendre et bon moni bien tendait to bande to chiter les aïki juste pour l'anniversaire ya maman Léontine ou benge maman Bomingo. Yango to yaki ko tuna lipasa neto meka ko yeba ye asala nini na bibino mo boyoki o edini na munoko na eto zoka bona maman qui vient soki okopesa conseil kopela lipasa no juste mukie conseil nini okopesa ye na musika ndenga zaku yoza awa na Congo juste conseil parce que yozo représenter maman a eu a koyoka yo conseil nini okopesa ye na musika. Bon conseil o nga na pesi yo yango oza musika kuna oza pe na bato oyo pe bosala na bango awa ba mabele ba mulai ba lipati besengo bosala na bango bozalaka pe kaka sude kuna bozala mutu moko po kuna eza mboka bapaya mais soki bokutani bokomi mutu moko na ndenge pe oza pe kuna kobosanaka pe ba oyo tika awa te kanisaka pe ba oyo tika awa kobengaka pe bango kosolaka pe na bango po bango sikoyo nde nga pe naza na bango koti oyo na makambo mosusu bayaka na bango conseil nde napesi yo yango wana zala bien bondelaka mpo na libota bondelaka pe mpo na baninga po baninga mutu mosusu azomonaka moninga me ti moninga wana tokomaka famille po moninga mosusu akoleka pe famille na yo yango conseil kanga na pesi yo yango wana ozala kaka malamu. Merci beaucoup Yannick Omale. On a commis sur le terrain. Merci beaucoup. Je dis encore merci Karine Pala. Attention, c'est la maman Zamoua Liloba, Karine Pala et puis Coupe Salon au Mobimba. De mon côté, bon anniversaire à toi, maman Bomengo, maman Léontine, maman Yabana. Une année de plus, ma fête à Kakaka. Malgré tout ça, la musique, on est ensemble avec vous. Beau fêter malamu, beau zala bien, zambaba, qui s'allie ebele. Il passe à nous à tikali à payer par ou fêter dans dengue na musique. Malgré musique, beau ensemble en esprit. Moi, je dis un grand merci. Abiso nyoso oyo bokolanda elle nao la patronne. Maman dit bien moi liloba na lingi pe ko bosana bino pe bandeko na ngai bato ya groupe Salongo oyo botikala awa nayebi ke bino nyonso bokomi lisusu mutu bamama bipendu wana nalobaka makambo na bino nasekisaka bakoko na nga bamama bipendu misuma vondro akobimisa nkoka boye bino nyonso bandeko na nga nakotanga boleki ebele boyebi kaka ya Bibiane bino nyonso napesi bino mbote na conseiller bino bozala kaka sude ata bomengo aza te me bino oyo bozwa lere bino nyonso bozalaki na bandeko na ngai bakenda basi na bango basi ya badudu bana na bango bozalaka biso nyonso tozalaka mutu moko tozala mutu moko oyoki problème eza kuna mitungisa kende famille nde yango wana nasepelaka mingi na omona groupe Salongo ndenge bozalelaka nayokaka nanga makambo ya mabe te nzambe abatela biso lisusu tozala kaka malamu liloba na ngai ya suka yango wana. Merci beaucoup maman Bibiane. Merci na ba journaliste
oyo boye kosurprendre nga Merci, maman. nazokenda nga église mais problème eza nango te na okoma na nga kaka nzambe mpe abatela bino apambola mpe bino lisusu makasi koleka bosurprendre nga bozosurprendre mpe lipasa na ngai en tout cas bosali eloko moko ya bien vraiment nzambe akanisa bino mingi mosala na bino ekoba ekende liboso nga mpe na pamboli bino lisusu amen. Amen. Merci maman Bibiane Ndongala, tokomi na suka kaka nde ayebisaki bino. Yannick Male, on est là. Merci.